eza mbali misusu bozo passer un rapport to bozo siba ni esili ayebi kuti nde bazwaka papier mushota panza libola mwasi na parce que ton likata mobile ekota na libolo ya mwasi esala ape moi kalimobe ana mo bakali ana esala wana mo pasi wana esala ape bisobi papa yo tona likata no bien munene gorono bina bien wana o senti pena nazo mela ngopina ko na simba na mabinzi na o senti que papa zali na otala ka bona mo na somo bombalo soka zwinga c'est na za okufa. Bonjour na bafana nanga tout obalinga ritilema yeyo toujours ndé trobaka capitaine de l'équipe quoi ritilema ndé na pesi sous bonne fête na baye o bazo fêter nangi longo talaka to koti 2020 zo kota 2021 donc photo kumisa bena nzambe donc na lela bino ya trop na zelibo souhaiter ngata joyeux anniversaire na mondi binote na zelipe donc ata ba cadeau pe na monité baza bata otango babenginga o ba souhaitenga donc na lela bino ya trop candidat rubaki émission ebisa sa tabu otolobela katango nyonso otopesa ya bino makambu na pesi ya bosono merci na mo président Didier babiko likambu oyo boya sa mukine likwanze te na oya na ngate inzi na piste donc émission na biso lelo ezaka ke oboye bitolobela tango nyonso otolobela tango nyonso topesa ka makambu yo to ekopesa makambu lelo babito lala kate biso to lala kate tozaka toujours ka tozo baluka kaka de mission na biso lelo ote kolobela ezali vraiment kaka ya papa kana mama kandi boyebi donc moi c'est pas azaka soin na ndako nete za moi c'est donc faut que je soin vraiment ya ndako na yo donc ce que je soin ndako na ote donc ezapina mabe makasi lingami ko soin propriété ya ndako na yo pour papa pe azala bien ce que vous propriété ndako noté ezala bien té ce que papa zo propriété ndako na ote ezala bien té ils a une belle mission presque mingi ndako afuti la mwasi nyoso ose la mwasi mako oza soin ya mama té yango esenga ki biso ba mama to bima libanda po ozo ko kisa ba posa na ngai té mais peut-être ba mona mwasi mo azala na libala ba moni peut-être alati peut-être zo lata selo mayele na ye ezali te ka masi o moni pe papa zo sunga ote azo soutenir yo te mambolata tuna makamrolia o misa secret ndako na libanda eza bien te linga ko bomba secret ndako na yo linga ko donc ko zipa mabe mobali na yo eza te na isi mibali ke boko mituma kaski le kwa to sala raté ton rozipa mabe na biso ton ndengini te eza bien te donc mutu na mutu ay bandeni ya kozwa mesure na ye donc papa donc kokisa ba posa bina ya mwasi no ba posa ba ya biso basi ezaka te ndeto lobela te biso ça tabeza ngoto lobela ka ki kotika mo sibana bien si to koma biso na étape wana ki ya kosibana mais ngande ko kosa posa ya mwasi na yo posa ko kosa posa na nga na ebiki na mbetu pe nga pe na kokisa posa na yo na ebiki na kokisa pe na sala musala po musala kaka nde muta et ça va toujours no c'est pour na kanda te donc ezatanga musala donc papa penazo ta ya kokisa posa mama pour moi est-ce que ming ba bengi wapike mama mariti siko atape mbali awakipele ngate awakipele ngate akisombela ngela mbate na zaka na panzake eza papa kokisa kaka panzaka kama kolndingo misana kokisa ka ba sentiment ya papa poto pimi papa mo teke ozotika papa adimande libanda bal tonga bata papa na ndako bozaki ko bebana ta bozai na kanda tonga biki na bongisa bainanga na libanda ba ko pesa nde papa merci ba pesa yonde mosi noza na ndako merci po ozo kokisa papa bongisa papa po muto abongisilo azate muto uta libanda te ya bongisilo mubai na yo azate ka yo mo mutu saka tsanda ko muto bongisa mubai na yo donc yo pe papa bongisa mwasi na yo ezaka te na makama mbeto fana kana mbeto teke to siba to sala ba sentiment mo biso mibale après na tongo na butu bobini na tongo bobebani te kolinga pete ko manifester kanda ena basi mso ko na mama na kanda ayo kande ba personne te amo bena ke toza ensemble ba pa ba étape so manifester ka kanda ko se no pe bandi nga basi za bandi na mibale so muni ke na mama ya kanda pe na ba pa ya bazanda ku
linga kozala kokita donc ça pena na se bois qui pena kanda de tikambo ezate bo solo pena ba pa bo solo pas ensemble na papa so moni ki ba pa ya bake ndo sani ozon se sikoyo peta titi lino wana mais ki beza bato miso kozana kanda mbala liti we abi lelo kanga no si ba mwasi nanga siko loko oza kanda na siko pesa papa libona ote donc c'est que papa aussi ba ote donc linga siko ozala na otsa na se ki osa kandeza mais otsa na se po papa oliaka bord na yo soko kanga ngo malibanda akiluka ba ujana wana ba kana sikra po ba ujana to komo bomba e comme ba kana sikra osani apesa papa sentiment papa robi maina ba posa mobo mettons na kanda papa ebilo lenge ni o maîtriser yo na kanda ma papa ebi kimbe na na kanda na ebi ni o maîtriser mbaye na nga pona sukani na mbeto mingbo benga biso bo komisi biso nzeba kizeng mais to bo ya binote to lemba binote bo fortifier ka biso bo fortifier biso to lemba te to zaka apona ko pesa bino pe ka makambo to zaka apona pesa bino makambo donc yo mama yeba ndeni ya certifier mobali na yo zana maîtrise zana komi kitisa devant mbaye na yo papa so azaya ko mata yo yeba ndeni ya uzaya ko kita papa so yo kita yupe mama so poza ya ko mata papa yeba ndeni ni au mikitisa tabolingo ya compliquer makasi na bato ba yebi bolingo ya passe na bato nde ba yebi bolingo te mais na muto yebi bolingo yebi ke bolingo faut na maîtrise donc maîtrise et contrat na libala maîtrise et contrat na bolingo parce que suri attitude nezala ka bien te papa ba maman ça fait na moi tendresse ata bo swana ki na butu papa pa yebo faut na komi kitisa aye pe bonsoir poza na ngwe ma bonsoir ma bonsoir bonsoir ki soda boy eza sens te dans un temps on va tendre te papa yebe bonsoir de te dikambo za kité mais bonsoir kabino bena ndako ko manifester ndi mo été yaye moi c'est un tozali na tukabone na kanda ndeni ya binga na esengo bo et ça la biso pe bien mo rosali fier et c'est bien faut to ça fier pour toi basi to ça fier parce que mi bal o bazani bena biso ni mbala libanda te mbala batu te mbala ozana donc apesi yo kilo surtout na ba marié pour papa bala kilo apesi yo kilo apesi le mbongo donc faut ozana komi kitisa so alinga kota linga se eloko anate loko alinga ki yango asali eloko ana matisi do apesi yo pena valeur na miso mutu nyonso donc faut pesa pe papa makambo et comme na moment père aussi bana bosiba na papa dans una tendresse papa mikitisi yebe mikitisa devant mbaye na yo si mo boba de développer makambo ozo créer babilo mo o ezalaki na ngote obitika na créer ka mo eloko pour papa sani asepela o créer mo eloko mo boye o kita papa papa o créer mo eloko mo kita mama nde o banda ko servir mbaye na yo pongani na zabana lingate mbaye na so aye atata na kanda nde no lingana ngate nde na light ke na tongo aye mo banda ko milongo la bilamba te ka nga mo na longa mbaye na bilamba nebiki na longole bilamba sali o esenga na sala so esenga na zo makoni pe na tsana mai na zo makoni na tsana petit bassin na zo mo citron na tie nebiki mbaye na mwaza na akeli bande zate moi cantine ya mai potili papa sokoli comme na moment pa olia faut pese bilia lia na ye babilo mo abongo et ko pe na tamo bepi ke mina servir mbaye na mbetu servir ye abala kio pour kokisa ba posa na ye pour sibana pour oban o pese tendresse caresse na bolingo e kontaka ba muso pas na posa sala te mais yo mozo provoquer babilo mo boy o provoquer pour que na provoquer mbaye na nga ezaka teke ola ta vuela to nini te na nyonso na bana so la so singe provoquer mbaye no o provoquer pour o la ka na bana botika la ni bo sibana kaka siko yo sala babiloko ana te surtout na bande ko nga basi o sala ngote biloko ana e kontaka vraiment donc linga ko sala ngo trop et compter linga ko pesa papa sentiment na mbetu ezaka te ya pesa ko sentiment te yo pe pesa ga papa babi tana telo chaque chose à son temps de lo ça na ngonga nango so ezata ko sibana bo sibana ezata caresse bo ça pe caresse bo ça pe lote sala nango mais olongoli ka papa mo bakanda ba image mo zaki nonga mabe pe papa olongoli mama bakanda ba image mo zaki nonga mabe so que singa po se besina mo kuma ko to mibale o sali yango eza pe ka bien ezo côté pe ka na bolingo na biso so so sala yango te zaka bien te ona zaki nango ya koloba lelo
yango na auto partager auto kaboli donc ma soleza nango ebele ya robeta kande to lobaka bo s'abonner vraiment bo s'abonner kaka hein même si na site na biso eza Lolango TV d'abord bo sana raté bo s'abonner hein bo benga biso pe kana numéro opozo mona wana bo benga pe to pesa conseil bo benga pe bo pesa biso pe conseil bo finga te hein pour tozaka bana bo mo peut que pense ça il y a des fois bo benga ko conseiller biso toza pour na conseiller bino donc na sepla na bino trop ba fan nanga o ba benga nga pe na sepla o bo finga nga na sepla na bino kaka po bozo pesa nga maile bozo fortifier nga za ta finga bino te mais bino pe bo finga na critique ezanga te donc so critiquer nga na nzimpa za musala nga donc yo pe muto zo na ndaku o tala nga to landa nga o yo finga continuer ka ko finga o lemba no kaka suka film peut être bien nga so roté yanga tu as ko l'émission na biso tu as ko linga bala batu te tu as ko sangisa tu as ko panza te tu as ndi ko sangisa donc na c'est pelika ya trop donc ba bonne fête na bino ba bonne fête vraiment na ba fan na biso tout au bolanda biso parce que émission na bino ça tabu bolingaka donc na peska bye.